Toye na lisolo moko, toye kosolola na bandeko na biso ba oyo baza na Afrique. Bandeko toye na lisolo oyo tosolola po ezomeka kotungisa ezosala pasi. Bovandi ndeko moko azwi nzela ya kobima ake na mboka libanda. Bino botikali na Afrique. Yaya boyebi te mboka nini ndeko na bino akei, ba realite eza nini kuna bisika akei. Yaya boyebi te ndeko na bino makambo nini azokutana nango kuna bisika akenda. Bino bomona kaka avandi atindi $5. Avandi atindi $10. Mutabeli bobengi abengi asali makasi atindi. Me boyebaka te ndeko na bino avivaka ndenge nini. Ese boluka koyeba ke ndeko na nga oyo abima akenda na mboka bapaya abikaka ndenge nini. Eske boluka koyeba ndeko wana azobika ndenge nini boluka koyeba te. Soko ozwi ndeko na yo abima akenda na mboka bapaya koluka. Pe ndeko wana azwi mwa mayele ya kosala ke akoki kozwa $10 atindeli alobi ke zwa somba eloko boye sala mwa eloko boye po esungaka biso. Yaya salela mutuko. Soki ndeko na alobi ke zwa mwa eloko oyo salela ngo. Yaya salela mutu na ofongola mayele na yo meka kozala makasi sala eloko ndeko na pesi yo esimba. Eloko na soki esimbi mbala musu ndeko na koyi kozwa mwa pema alobi tika eloko eza kuna ezosunga olieke bobenga ye koto oyo bisika azali bokosalela mwa lisungi oyo bosalaki. Ye koto oyo mutu ezosala alobi tika na lukata mwa 500 oyo natinda bazwa mwa eloko babanda koteka ekoki kosunga biso. Yo zwi 500 oyo ndeko na atindeli yo osomba bilamba, omela masanga, otia ba maquillage, otia manzaka, ozoluka te mbongo wana ozwi olie na yo esili. Nzoka mbongo wana projet nango ezalaki oteka oluka mwa eloko otia liboso ya porte, oluka mwa esika na wenze okota otekaka po toyeba lobi ndenge nini tokobika. Olie lisungi ezala kaka epai ndeko moko malamu bokoki kozala kuna mwa eloko eza kuna mwa likambo ou bien biloko akolia esili mwa provision esili olie tobenga ye botika tobundabunda kaka tosala boye. Tango bozobundabunda kuna ye pa azomeka kosungama awa. Po ndeko na yo esika aza awa avandaka na ndako ya tata mwasi na bango te, avandaka na ndako ya papa kulutu tonoko na bango te, avandaka na ndako ya bato. Ifo afuta ata po ozovanda na ndako ya ndeko na yo papa ifo zala mutema malamu ya kofuta esika ovandi. Ifo zala na mayele osunga muto ya yambi yo. Osunga paske bile eza ya munene eza ya makasi. Ifo kofuta ndako, bofuta courant, bofuta mai, bofuta internet, ozwa nyongo ozwa voiture ya nyongo ifo futa, ba nyongo, assurance, ifo futa. Ata ovandi na ndako ya ndeko na yo, okosunga kaka. Esengeli ozwa ata oyebi kobanda osunga ndeko na yo po awa ndako ezali seki te. Awa ba facture eza maseki te, eza ebele. Obelaki okendaki hôpital, papesi okutu ata demi aspirine te me tala facture bakotindela yo. Me yo kuna na Afrique oyebi eloko te. Oyebi te ke ndeko na obunda na banyongo awa batinda na ba collection oyebi te. Yo oyebi kaka ke ya kenda poto, ya bikaka kuna. Abikaka kuna eske oyebi vini ndeko na azobika awa. Futa awa, futa awa. Mbongo mboko eza lokola apesi yo na gauche, droite azozwa na droite. Asimbisi yo na droite, azobenda ngo na gauche. Osalaki musala, okomi na fendi mwa bafuti yo, mbongo esili na maboko yo nano sisi kofuta biloko ozalaki nango bezwa kofuta te. Mbongo esili yo. Toza abo, osangisa babila mboka place ozali, osangisa na bile ya Afrique. Parce kuna wana ezaka bile.
Otango bazobenga kuna awa tata mwasi awa ndeko awa malade awa classe awa kolia bokokoma na bonane mbongo bana balata pona bonane awa bonane kuta efetamaka te awa bonane ezalaka te awa bajour nyonso ezalaka ndenge moko bonane ezalaka te awa kutu bamboka oyo mosusu oyo mwa eloko namonaka batosaka moke eza Noël. Po Noël okomona pe ba compagnie mosusu ekosala te le 25 décembre ekosala te. Mais le 1er janvier oh bino kuna na kini bozo bina boke na babar bozo bina bozo mela awa ndeko na za na musala. Mais eza 1er janvier oh bato bapemaka bato bazo sepe bao sepela mbula ya sika bazo fete mais yo za na sika ya musala. Soki ndeko no abima ya boye aza na mwa mayele akoloba ke akangisi mwa biloko zwa biloko oyo teka teka biloko wana salela mutu na yo salela mutu mwa babiloko so batindelaka wana papa yaya salela mutu teka ndeko na sali mwa eloko atie na mai soki ekomi teka zwa mutu na ye sala zwa mutu na ye sala soki mutu ekosala te eza pasi ifo mutu esala bamboka mosusu eza mboka etumba ndeko na nga liberté ozala nango na mboka na yo ekozala ndenge moko te na mboka mopaya na mboka mopaya kuna soki oza na mungwa te na ndako na yo oza nango te biso kuna na Afrique eza bien okoza naza na mungwa te nakende pa yaya mungwa nange esili yo eza na mungwa te mba mosusu mpo olambi to kokena nake na nga epa mbanda na nga nake na nga nake kolia nake na nga epa tata mwasi nake kolia nake na nga epa mama na nga nake kolia mais awa na bamboka oyo soki oya yo moko oza na famille te oza na famille te soki ozovanda na mboka moko boye ndeko aza te ozovanda yo moko biloko wana bino kuna bozomeka koluka koyekola yango te yango kuna ezalaka ndenge nini awa ezalaka mboka mwana na mwana ozwi olie ozwi te olie te litie lilie litie te lilie te oyo mboka oyo kombo yango litie lilie litie te lilie te bomeka kofongola makanisi na bino botala koyoka lisolo parce tomoni te koyoka lisolo ke ndeko moko ya camerounaise azalaki na Belgique amibwaki likolo ya étage na 4e étage kino na se akufi tala ndeko mwasi wa perdre vie na ye mpona nini likoloka ya pression ya famille ndeko amoni soloko mosusu akosala eza te mwaya sunga susu famille eza te ndeko mutu egangi mutu ekrake tikaka na mata na mibwaka na nga na kufa tala mwana mwasi abatake kokufa mpona nini pression ya bafamille bandeko na biso botikala libanda ya mboka bino boza bien bino bozolamba ndeko na aza abo atindelo $50 okoti kuna osombi soso osombi ngulu olambi na epina na fufu otie biere no pembeni ozomela bino mutu bozaka na chance ya komela biere osombi koka ya malili ozomela me mutu asalaki mbongo wana parfois azalaki ata na mbongo akotia provision te me yo ozolia mutu asalaki mbongo wana atindeli yo azwi eloko akolia te me yo mutu osalaki te yo mutu otokaki te yo mutu okataki pongi te yo ozolia yo ozolata bien awa na mboko oza na bilamba olataka yango te okokende wapi oza na esika ya kokende te me bino kuna du 1er au 30 bolataka bien boza propre bana basi akini boza kitoko wapi boza propre mais awa bilamba evanda ozaka ta na ta ya kozwa poudre te otia na elongi ozwa crayon tia oza na temps te ntango ekowuta wapi yo mutu olamuki 3 heures juste okangi miso andi kopesa nzambe merci natiki journée na maboko no merci mpona journée 10 minutes ane ezokoka papapapa okati oke kosokola okei ozokende kuna mpo ya kozonga osilisi ozongi ifo kende kotika bana na ekole okende kozwa omona ke vi nzoto abunte ezanga kimia me bino kuna nyonso boyebaka yango te mwana mwasi nsiko nde bandeko ne bandai konyokola nde bandai kotia ye bapression ye wana akufi bakosala nini bao banda osenga so epa nani
bayaya bosalaka boye ndenge mpe mwana mwasanga akufi social kam te kokunda ye membre ya famille moko akotinda mbongo kuna teke biso na Afrique totindi mbongo kuna cotisation na biso yango oyo to contribuer po bokunda mwana biso mwana mwasi wana kokunda leta kaka muta kokunda ye me bango batikali kuna bavandi nzoka nde bambongo azala kotindela bango soki bazalaki mayele batekaka ata mwa eloko batikala ata na souvenir ke tala ndeko na biso azalaki kuna malgré akufaki tala asungi biso totikali na lisungi yango me lelo bazangi souvenir en tout cas ezosala pasi toya kosola mpona bandeko toya kosola na elongo na bandeko na biso bao batikali libanda ya mboka vraiment bofongola mitu mayele esala mitu esala boyebake bamboka toya biso tozalaka na kimia te me bino bozalaka na kimia topesi mbote na balandi nyonso ya Chantal ya Nzambe TV bandeko nyonso bamama nyonso bayaya nyonso bao bazosepela kolanda baémission na biso baanalyse na biso Nzambe alola pambola bino bokontinue na kosabone massivement na Chantal ya Nzambe TV ko like ko commenter yango vraiment eza posa na biso pona bino topesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu tokomi na video ya sika soki kola zongi te bye.